sikoyo baosala sembla ya kolela bakosala sembla ya koya na matanga mais ya kobamba na se mais baza bato oyo babebisaki réputation ya Suzi Bantu baza bato oyo bapesaki epasi na motema baza bato bayokisaki susi le msokolo ba malade ya motema ba biloko wana mususu ko ya pele mususu a raisonner bato na nga nde bakize nga boye bino bata mitema mabe bo continuer na mitema mabe na bino mais boye bango nzamba azali eza vraiment pasi c'est-à-dire so nga vraiment na tika nga musala oyo eza po motema mabe eza makasi na monde na biso ya théâtre donc ozomona ke mutakufi mais biso moko leto lelande kona biso moto ena ba chantage biso moto ena ba makambu to mo bimisa sala ka mabe poto nyonso na suka bokoma ba TV to ko ba TV ngana de so viva ba sola te ba vani na binemi to ba ka eketi suka po ya kufi ba vani pena na binemi bakangi pena mitema ngana ta na vana na momi na zoka ba prom na ye. Bon, biso na théâtre, tolingana na biso te. Très bien. Merci. Hypocrisie. Pour la vérité na yo. Oui, tolingana te. Ebele lelo. Bo mona bango ba olela. Ba musu ba baluka na mabele, ba musu ba ko pasola bilamba balati, ba faire voir na mokili ke momi azalaki mutu na ye. Mais batikala ko sola te. Mabe o ezo utawa pipe ezo lingaka ko umela pourquoi eloko pena ekimisa Viviane bande konaye ba comédien ezalaka nini pona yebi ke tozo attend ça monde ya théâtre pona banda ko lota ngono mabe OK ba bomana babitumba ba otiana ba poison. Vous êtes sur Top Média TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Média Télévision, soyez les bienvenus. C'est votre émission Le Code de bonne conduite. Vous savez, cette émission Le Code de bonne conduite, ezalaka na mumesano ya memelabino makambo bolingaka mingi. To lelana ba o bazo kolela, to sepela pena ba o bazo ko sepela. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de partager douleur ensemble avec vous. Oyo to perda ki moko na biso ya monene na kombo ya Suzi Bantu depuis le samedi la semaine passée. Onzo to na eza bongo na ndako ya Malili. Voilà, les meilleurs abonnés, le meilleur fan, je vous salue bisika de Zoami Bino. Je ne serai pas seul aujourd'hui sur ce plateau na kozalana oyanga ya depuis tongo ya kala na kombo ya Viviane mais na kanisi ezali mbala liboso. Allez, quand micro ya tadinga là pour na kosala interview to luka moto solo nae ba déroulement ya matanga ya maman Suzi Bantu ezo koleka ndenge nini lelo zali mercredi le 1er mars date oyo ezalaki prévu pour na réunion ya maman Suzi Bantu ba comédien nyonso bazali awa une façon ya ko répondre na appel ya ba autorité au ba dirigeant bango pour na sala réunion. Voilà pourquoi na kosenga na Enoch azali sima ya caméra to luka moyen déjà to fongola to pesa maman Viviane Maloba une façon ya ko banda émission oyo. Maman Viviane, bonjour. Bonjour Tadi. Bonne santé. Bon, oui, santé ça bien par la grâce de Dieu. Maman Viviane, c'est la toute première fois au Leka na micro na biso, hein? Une présentation pour na baye bakozali baku ya kolando pour la première fois chez nous. Ngai kombo na ngai Viviane Abiel. Nazali artiste et comédienne. On a évolué trop. Na banda pa ya fi na biso ngade na ngadios on a pesi mbote sika zali. Après na ko évoluer na groupe sans souci d'Afrique. Oyo fait maréchal Akenda totikala ki pena président pour de chasse départ na ngai après groupe etikala ki nango après président na biso pour de chasse ayo kufa mais sikoyo naza na groupe na ngai o ezali nouvelle alliance agence culturelle nouvelle alliance de Viviane Abiel. Très bien. Voilà, ça fait déjà combien de temps oyo maman Viviane azali na monde oyo ya théâtre? 21 ans. 21 ans de carrière. Ouais. Voilà, na 21 ans de carrière au maman Viviane Azanango, ya malamu ou ya malonga eza nini oyo ekoki kozala lokola souvenir ya malamu ya maman Viviane na 21 ans de carrière. Bon, souvenir ya malamu eza ba relation na kuta na wana mokili. Très bien. Donc ba relation oyo nazwa na musala na ngai bato nyonso ba apprécier ngai ba apprécier ngai bato ba ya vers ngai nde ya motu ya yango wana. Très bien. Monde à théâtre, 21 ans déjà, c'est vraiment beaucoup. Bino bozali bae bani mosalo na ndenge ya CD. Différence ni ezali entre théâtre à lelo au bazoko sala lelo na o bino bosala ki lobi.
différence c'est ça que liboso ba producteur ba banda ko ya. Très bien. Producteur oya a produit bino a kei a keteka de banda misa ba CD ba DVD de banda benga. Très bien. Ba DVD ba oteka kuna vi makamde ya kokoma esali ke ba kombata ba boya ki mambwana ba producteur banda yo esute sikoyo tokomi na moment ya YouTube oyo senga oyo esali ke ba comédien ebele ba komba patron ba chaîne na bango ba comédien ebele ba fungoli ba chaîne na bango o bazomi produire bango moko ba komi ko tcha na internet no différence yango wana. Mais est-ce qui se dit que Nzonzing et ya ko boma théâtre ezala pe ya solo? Nzonzing e ko boma théâtre te wana eza lokuta. OK. Nzonzing kutunde ye osala ke bat ba sangana ba tozala ini. Nzonzing e ko boma te. Et ce qui se dit aussi que à travers Banzonzing wana ndeba abu ebele ezoko salema na kati ya théâtre okoki ko répondre ni. Mais babi wana bino bolobela wana eza partout. Place ka bato basangani. Très bien. Nyonso kozala ti ya malamu comme ya mabe. Très bien. Na ba église eza partout. Donc ata bato balobi lelo basali association mo boye. Babi wana yozala kaka ti. Aisha okoko. Babi ozala kaka. Donc ici kaka bato basangani ka basali mo groupe moko boye. Babi eza kaka ekozala kaka. Donc eza kaka na biso te poto koma na Banzonzing. Voilà, aujourd'hui en tout cas nous voyons une émission oyo tokobenga na plateau kuna tokoluka vraiment to solo la par rapport à carrière naye bité oko permettre biso de t'inviter na plateau to sola pour la carrière neuve. Ça bien pour le moment où ça vraiment bien té. Très bien, voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour na Kokabola Mawa avec la nôtre qui est celle qui était notre amie, sœur, maman au nom de Suzy Bantu, elle ne plus personnellement nayeba ki témoignage nini yoko kiko zala nango et pas ya maman Suzy Bantu odo atiki biso. Momi que son âme repose en paix. Très bien. Na osenga na Dieu tout puissant. Nzambo akela likolo na se. Très bien. Ayamba momi. So mabe zalaki alimbisa ayamba e. Momi était une sœur, une mère na koloba, sœur ti ya maman ponanga. Donc à chaque fois nous avons un problème, nous avons bien accueilli. Mon mitala problème nous avons ezabu. Et abanda penza vraiment kolukela solution. Ezalaki na batu, ezalaki place nyonso na banda ko kende na banda o memai. Dans son akomi na association moko boy, na komi na groupe moko boy. Na songa ka pa mère na ngai. Na za na groupe moko boy tokota. Donc elle était une mère pour moi. Donc il n'y a pas si tu as dit donc Nzamba yambaye susi nanga yango wana so mabe ezalaki Nzamba limbisa avandisa ependa esiko avandisa bato nyonso ya yambaka. Bokutani na yo nanu ya liboso avec maman Suzy Bantu bokutana na ye wapi pe na occasion ni parce que le nom de la hier nakutana na ye les ba date hein belé donc nakoloba na carrière nanga na 21 ans Suzy ya kozala msusu na 18 ans on a eba na 18 ans on a eba na momi donc na umeli na makasi oyo ezaki tant on a comme na moment mo boye na ko bayi na ngamba ba théâtre ngo na limo pe na TV et ça là puis au moment mo pe boye na bando mo na suna été mais tant on a répondre Viviane Ozongi est on a eu bot en tout cas à comme ça Nzamba bi Viviane a boti en tout cas Nzamba za munene. Donc t'as dit. Ça fait mal mais on n'a pas le choix, nous pouvons que témoigner. Bon. Tant à côté na comment ya liboso na zanda boy na TV ka ba émission na bino bande comme ba loba Suzy kuta uti na koma Suzy akufaki mais alamuki uti na koma ya 11 jours na zumba mo téléphone nga na bengi momi mais oki balobi uti na koma bi Viviane akufaki Nzambe nde alamusi ngai na bi bongo obeli na yoki sangote olobi pete abia na olobani Viviane déjà na zali déjà na koma bato bakoye koloba bato bazalaki nangai ngam nazali na koma na lubandeni atuka na kumisa Nzambe na yo ki etala to kutani na bine
momi eroyo okufi ocha biso wapi abi Vivian tika nzamba sa sekwi singa deja tobeta na biso ka masolo mususu po na sina sekwi deja nzamba longoli nga na bawei abiki singai bon na satanda ite na moment oyo do liwa momi elingai na matoyo lokwa kake elo moko e brisque tellement journée on peut tozana na tournage namona ka bato bakomi panique na tuni bango nini o Suzy Bantu akufi ngabi Suzy akufi ya modero azui téléphone abenga numéro ya Suzy très bien ayambi pasteur na ye pasteur azo yebisa lobi bon a piqué crise ba réanimé bon ayebi kaka ndenge akomaki makambo ya ba crise wana normalement faki ba opérer ndakomeka na moment ba crise wana nayebi kaka aozonga na ye ndenge asalaka ba crise mais nzoka ezalaki moment oyo ya ye ya suka nzambe azwaka lokumu vraiment que son âme repose en paix momi na ngai donc naoyeba te na olelo nde nini donc eza vraiment sombre eza makambo ya pasi. Viviane, une question, vous savez, Madame Suzy Bantu, qui n'est plus là donc avec nous, c'était une personne trop chère pour Nabiso Nyonso, c'était trop cher pour Nabiso Nyonso, Azali Sousouté Aki, mais beaucoup de gens interprètent sa mort, Nabandenge Belé, que Suzy était souffrante, et c'est nga kimbongo pour naba opérer par rapport à maladie à Katido Zalaki Nayango mbongo wana et mon quitté les comédiens bande konaye ba assista qui était mais nous voyons là le jour de sa mort la mobilisation il y a depuis l'inza Kati na Sukiamotu okoki ko répondre nini na question bande ko ebele bazo mitu Suzy Bantu azaki mobola te to azanga kité azali na famille très bien ozomona ke mutakoti na koma boyebi te boza surpris ke auti na koma abimi Suzy Bantu azalaki mieux placé ye moko ya olobana bandeko ke nde naza boye na obela to kosala SOS na ba internet ke na problème boye ezosenga lisungi mais lokola bato ba bino ba journaliste boyoki yango te bato ba otala biso pe bayoki yango te donc eliko loba ke ye moko azaki capable de se faire soigner azaki capable voilà de se faire soigner ce que senga ki lisungi moko amona ke na comme na suka na la SOS bino kutu bolinge bozala batali boso yo alingaki abenga bozwi interview ye moko aoloba ke na maladie boye bosunganga mais toyoki yango te. Même ngai malgré na bando soana momi a koti koma abimi a koti koma abimi atikali koyebisa nga te ke na problème ezo senga mbongo donc abombaki maladie na ye na famille na ye nde bamodai ko soigner je crois azaki na espoir azaki na likia ke et oleka bien yango wana apesaki asalaki appel na bato te donc tokoki ko loba eloko moya mabete par rapport ya wana so ba organisation yesu ezaki pe maladie mais bolinga bomona bat benga ba se mobiliser pour momi azana famille ka ya théâtre te azana ba fan ana bato ye vraiment bazala bien naye de partout momi azali vraiment mutu ya batu très bien mutu ya batu so non lo bango bien. Je sais le pourquoi pour la minute au moment ya kufi tout le monde a ba groupe ya ba WhatsApp oyo e botami oyo ba ole la momi onga na zana kati bango nyonso bazo regretter ce que zalaki maladie appelle la maladie ba groupe esalami boye mbongo mo boye bimi aotala pena ke lisanga oyo ba kotizaki ponanga lisanga ba kozai ponanga et pour déjà sango essayer biso ba comédien to sani tokosangana kaka po toluka tobongisa eleka bien donc bato bakoya kovanda baloba n'importe quoi au moins que bazana bango libende po libende ozika pe moto epeli elembi ebukani baza moto ke akufa te moto opena ke akufa le musumo me akeli boso yesima akufana na TV po loba n'importe quoi. Moi je suis désolé na batouana. Très bien, mais Viviane n'a causé tant et belé pour tout côté na 4 pour la réunion. Je signale déjà que tout ça na place il y a réunion. N'a vu vraiment Viviane à pied levé pour na koluka moto salana y interview.
à part Wana, il y a aussi certaines choses qui se disent que raison au momi à Bomba Kamaladi naie a partagé en famille professionnelle na été parce que zalika kana kati ya famille professionnelle nde mabe et outi nde ebele ba profitaki na koluka ko abuser ko toucher na oyo ezali santé naie. Voilà pourquoi elle avait souhaité ya ko gérer makamuna ye et sa famille biologique okoki kolobanine que tout autour na bino pe kaka ce qui se dit ezalika lokuta. Bon, biso na théâtre, biso na théâtre, tolingana na biso te. Très bien. Merci hypocrisie. Pour la vérité na yo. Oui, tolingana te. Ebele lelo, bo mona bango ba olela. Ba musu ba baluka na mabele, ba musu ba ko pasola bilamba balati, ba faire voir na mokili ke momi azalaki mutu na ye. Mais batikala ko sola te. Ngana des survivants basola te bavani na binemi tolo bakaya keti suka po ya kufi bavani pena na binemi bakangi pena mitema ngana ta na vana na momi na zoka ba problème na ye ya makasi pe ope mukile ebite tant on vivait na yo yamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur na tala ki tout autour na nga nani na ngane na problème na yaka pena vers momi na bite yoza mama ngande mutu na obligation yoya vers yo ata yo sala nga mabe nga na obligation ya koya vers yo na yaki vers ye na s'excusa o komaki témoignage na ye partout. Ah Viviane pour mo nga na zoka na Viviane mais lelo to sololi tozomona bato ba vivre ndenge wana sikoyo ba osala sembla ya rolela ba osala sembla ya koya na matanga mais ya kobama na se mais baza bato yo babebisaki réputation ya souci bantu baza bato oyo bapesaki pasi na motema baza bato bayokisaki souci lem sokolo ba malade ya motema ba biloko wana mususu ko ya pele mususu a raisonner ah batu na nga nde ba kizenga boye batu na nga nde basali nga boye oluki bo bongisa te mais boya bolela bo ba na mabele bo paso blamba bo faire voir na mokili ke bozalaki bien nzambe bazomona bino. Nzambe azomona bino, c'est tellement profond. Viviane, même si les autres mais supportez-moi, il faut nous une question. C'est le travail qui m'oblige de le faire. Aujourd'hui, Batouana pe maman, Bazoua qui tend ya ko réparer nande ko na biso akeité, mais il s'est dit aussi que maman Bantou abima ki na comment kozonga na ye. Elle avait fait de son mieux pour nous réparer avec tout le monde une façon ya ko luka ko fongola motema na ye batu nyonso azala na bango bien. Mais de l'autre côté kaka mabe wana et continue ki maman. Là vraiment je ne sais pas. Ngai na rasu na milieu ya ba artiste te. Donc ils a que souvent benga na musala na osa musala nga na sisi na kele reste talinga te. Oh ba muziki, oh ba makelemba basalaka, oh ba rencontre basalaka, oh elo nyonso basala Viviane azalaka te. Donc na kima bango oh on a pena en tout cas na ebité. Viviane tozoli na to kata dans 5 minutes parce que là c'est profond, il faut que les gens comprennent ma BO et zo utawa pipe et zo lingaka ko umela pourquoi. Et loko pena ekimisa Viviane bande konaye ba comédien ezalaka nini pour na yebi que tozo attend aussi. On attend aux émissions de to solo. Mais quand même toi na place où to perdre moko na biso to solo là, ça demande à ce que c'est toute une histoire on a go betela on a beta on pe na bande ko mususu. Mais c'est nga futo to beza moko ya makambo vivant na abongwana akabona na basimbo ki ba makaya ba mibali ya batu des moko ya cause o sala ke na comme on a dégoût ya théâtre. Donc c'est ngam na futo solo la ngout. Donc dégoût ya théâtre et ezaka bande ko na théâtre nde ba pesa yo. Eza monde ya théâtre. Monde ya théâtre. Pour na banda ko lota ngono mabe. OK. Bat ba obumana ba bitumba ba otina ba poison ba makila donc ya mwana na bayakati na bayenga binga musolo na sango soute bon. Le roi pe muna rapé na musala musute na zonga na ngombe batenga ike théâtre eza bien o chanza mbeli bosoti obondeli ose musala na yo yango moninga na zonga na théâtre. Leçon nini oyo aujourd'hui obino bokoki kozwa par rapport à chaque jour disparition ya ba comédien okoyoka kana kati ke poison ezalaki kuna mibali ya bato bazalaki kuna basi ya bato bazalaki kuna et tout autour de nabino pe okoyoka ke musika te kaka bino moko nde bozo komi bomana leçon ya bato bazoko kufa yo nanu odoza nanu vivante Viviane.
okoki kotirer leçon nini pe okoki koloba nini na bandeko ba Hollanda. C'est-à-dire secret liwanza me mutayebi. Nane loko te na koloba ke liwezo ya po batu ba osala boye po batu ba okede boye. Secret liwo ezanzambe qui est le maître des temps et des circonstances. Ye mta permettre ba liwa o esalema. Soka lobi ke na milieu théâtre na arrêté ngo mutu moko te ata ndoki aye atieli okisi omela okufa te ata bazwi mbeli bacubi yo bakoswani ye okufa te ata maladi ye ya kati maladi mobo ya makasi nzambe obikisa yo donc loko baliwe ezozala na milie na biso nzambe mutu aopermettre yango te kotona mpe nanga na vraiment eloko moko te na koloba sur makambo ya baliwa mais eloko oyo ezosalanga mpasi après baliwa ya bato bamakambo ezobima ebele nde epesi nga degout ya osala théâtre le mosusu bandeko bakomona su vivre naza su na milieu théâtre te na otika na opréféré nasala nanga makambo na nga nasala bafaire na nga donc ozomona ke moto akufi me biso moko leto lela ndeko na biso moko toye na bachantage biso moko toye na bamakambu tomobimisa azalaka mabe po tokoyi batv biso moko toye na matanga biso moko su tofilme ndeko akufi totie na bachaine na biso yango nde pene ezopesa nga degu natika yango naotika yango po toza vraiment na bolingo te donc elingo loba te na keo liwa te secret liwa eza nzambe mutayebi na utaki kolando na chaîne moko epa ya bandeko mobu olobike je préfère encore plus na kende ata na gambela ba mesa ezali na ba wenze ba mesa ezana ki oteka kena continuer na musala théâtre po kindokio na mabe onazomona na théâtre eleki donc ozomona tozo créer ba problème biso moko tadi Viviane a vendu place moko bandekone baza enregistré maloba pour apesa ba pia mbongo soit $100 $50 pour abeba sa réputation moninga et qui mutema mabe ozomona ke Viviane moninga kufi Viviane azui maloba mabe sir ndeko wana azala kutu boye ozomona teke abima kutu na mobali boye ngamba problème nazala nango na ye est-ce que nakoleka na TV na yebisa bato ke nazala kuna problème na ye non eza mabe tolobaka bolama mutu so akufi pourquoi parce que likole fungwama tokita mawa nzambe mutu wana place akei azala malamu soki lelo nzambe alobi akozongisa ye na mokili azongisa ye na ndenga bomoto ye na bato ebele o lelo so bakufi bakoya nzete bando kata po batumba babelisa biloko bato balia bato mosusu bakoya batie nzete moko boye kobota te bato mosusu bazonga na mokili oyo batie yo nyama oyo bato neti bantaba bawandolia yo ngulu bawandolia yo batie eloko moko ya mabe tolingaka mawa ya nzambe ekita na moto akei mpo nini ayamba ye na trône na ye aza na kimia soki nzambe alobiki azongisa ye na mokili azongisa ye ka mutu mpe mutu moko ya malamu lisusu mpo mabe oyo tosalaka bato bamona kaka soki okufi esili non mutu so okufi mabe osalaki ekolanda yo place yo oki ekolanda yo na place nzambe azongisa yo lisu mutu azongisa yo nyama moko boye oyo bakobandolia yo chaque jour azongisa yo nzete moko boye oyo ekobota te bamoni nzete eza inutile ozomona donc eza vraiment pasi c'est-à-dire so nga vraiment na tika nga musala oyo eza po mutema mabe eza makasi na monde na biso ya théâtre. Très bien, nazolinga toka bwana ayonanga, mais j'en profite pour dire un grand merci à maman Bijou Nketani, la femme de papa Jean-Pascal Le Camille, le respect. Maman Bijou, il n'y a pas deux comme vous, maman. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman Deborah Lubanda, Kilomera Calgary, président Bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, Angelos Karouan, Fatou Dokonti, Makia Lakumba, Sola Bambemba, Tata Poe Fapekato, Jenny Beta Industriel, la mère Fagnon, son appel Sibino Mbote. Un dernier mot pour tout le monde, parce que Makelele est comme moi trop tout autour de biso pour batu ya réunion déjà baillé message nini okoyi kozala nango et pas bande kono nyonso ya ba comédien o bazo zuatan ya kolanda biso na ba o bazo ko continuer ko cracher na mémoire ya Suzy Bantu nazana iloko lo bana bangote je crois so tali bato ba lo bana misu ba mikolo nanga makasi ba mvuto ko za age moko message ya kopesa bango ezate mutu so amoni ke na osa mabe
non ça mabe continuer na mabe na bato ba continuer tadi ba continuer ngana ko ya rote ya bango tena ko ma pasteur na bango na te ya bango te ba mikolo bino bata mitema mabe bo continuer na mitema mabe na bino mais boye bango nzamba azali azana ba oya yo ba tusaka te bo tusaka ya na mukolo bo kutana botika mémoire ya Suzi Bantu etika nenga sa akei akena kimia place akei yelo kwa akei azana eloko te bino bato botikali boza spécial par rapport à Suzi Bantu ya akei bo sepela kande bo sepela wana mais botika mémoire na ye ekende bien bato bayebaki bongo ezalaki na mabe obino boyebe eleki ndelo botika ye akende na ye na kimia botika ye. Merci, voilà mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Et Zala qui est le code de bonne conduite. Nous avons reçu Viviane, bien qu'elle est aux yeux à pied levé, mais quand même elle a permis à ce que tous au moins 30 minutes. Lobby et Kolekalelo, et non Kazala qui n'a pas ma caméra, a réalisé l'émission Oyo. Na régie kuna pe to Monica ka Enoch bandeko to kozalana Viviane kansi avant fin de semaine Oyo na zo ko senga na Viviane était akoya plateau to koluka moeto solana par rapport à carrière na Lobby et Kolekalelo, Tokutani Balasima. Merci beaucoup.